Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, des produits consommables, des cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, diaspora partout, confiance et un peu fidélité pour Pesa Gambonda écolo, il y a des booster kabiso booster biso réellement pour que tout le monde puisse avoir information mon consire et à temps réel Congo oya Lumumba Congo oya Kasavubu Congo il y a mon amboka Laurent Désiré Kabila Congo il y a le président Mobutu Sese Seko Kongwelu Wazabanga Congo il y a Raïs Kabila Kabange oh le loba azo samba l'état congolais a constaté réellement que Azalaba, Abi Amabe, na niveau justice la biso et surtout que la guerre est partie est. Toujours mon des okindele. Mboka pe, oh lelo ezali dirigé par moi la Mboka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et pourquoi pas. Il y a les grands prophètes Sani Raphaël Alaver et Longo, le prophète Simon Kimbango Mokaya, Pacho Souka Mokaya, Christian Mukaba Mokaya, Alédéa, Mokaya ingénieur Igrid Mateta. On a dit composition aussi avec les plateau. On a dit que tu bêta le masona au est réellement. Changement, il y a gouvernement, eux allaient dire qu'on sait prévoir bientôt là, eux se fixer vers l'horizon, on ne sait jamais qui est qui a segé à contre un navire, eux allaient dire qu'on a fait ce que les Chinois comme commandant navire voilà pour que Congolais azwa SNO. Congolais qui n'ont le oyo a continué à coller là. Congolais qui n'ont depuis azwa indépendance 65 après Congolais a la souffrance coller là, c'est pas si n'a pas si. C'est comme si quand les bazar va bozui, on les bazar qu'on s'enrichir encore beaucoup plus. Puis les bazar pauvre, bazar qu'on commence à pauvre quand on commence pauvre. On a habité sur ces cas n'engagé zémo fallait pour payer mbaka. Mobola, azo bomazo to qui mobola zo tika été, même muta bozui, azo ka bozui kaka. Kaka bande ko wana to yebi. Bazo tidaba na bomba qui tanga ba université na ba poto. Pe ba dalala bazo zonga ka awa, ba bazo diriger ka biso. C'est maman o teka ka ndunda. Maman ateka ka pondu, maman ateka ka mapa, ataki si moi na awa na kati ya ba université na kati ya Congo. C'est que alongo la espoir que moi na ko sungi na kati ya mboka oyo. Alongo l'espoir. Bango pe bato ba tanga ba poto, bazo awa, croyant que ba mebela so expertise eux ko permettre Congo que les liboso et soit développement malamu, mais expertise ya bango za nini? Ya ba détournement, ya ba vol, ya ba makamuka ya ba be kaka. Mukende, ba sa musala malamu. Mais belé, misala mabeto ebite si réellement la poto ngo batanga ba classe ya malonga ou bien la poto basala vraiment caillou parce que ba na poto ya solo o basala caillou abi souffrance sa vie sans du poste à gouvernement alingata nyoko la Congo. Mais pourquoi pas le oyo to que la expertise locale to la bana obo si ça ba université en la kata Congo ba iniki des alliés ba inilu ezali ba ISPT ezali ba ISTA ezali ba IPN ezali. Pourquoi pas le aussi s'appelle Awawa? Tout ça, on a chance parce que expertise locale. Bah il va boule belé aux boulevard Lumumba. Bah il va passer aux akuna na Mikondo. Bah il va passer aux la Mokali. Bah il va passer aux la Bumbu la Selembao. Bah il va passer aux la Zela Bandu la Zela Kasai. Pourquoi pas tu utiliser bangola? Tout ça, on chance. Vous allez prendre ma soeur au Robeta Awa. Nazala pas trop souka la carte plateau opé la Christian Mukaba. Boyebi bango bo monaka bango.
to beta masolo o ya jalé loté mais to beta masolo réellement parce que malgré pas to souka na bi kazali moko aza défenseur ya pouvoir aza moko IDPS mais c'est pendant la IDPS ça trop pour que quand IDPS bango moko ba tumbaka IDPS soit bon IDPS au tableau mabe ba frapper ba tumbio c'est comme ça ba bi que bazala devant d'abord le fait papa était tiré dans le bas que le peuple est d'abord mais bango ba ça peut constater que sur le peuple d'abord de tabou ça matin il faut pas frapper yango c'est comme ça moi mboka Christian Mukaba azali wana position que tu es na tête ba carton jaune na do bambaka mikolo ba tozo la clarté to beta masolo de la bango up Christian Mukaba waouh yanga ndeko ba Louis Vuitton zoli ya bien na zali malamu oyebi na pesaka toujours merci parce que vous êtes parmi les gens qui fait la fierté de la ville province de Kinshasa, particulièrement de la Tchangou. Et vous travaillez vraiment serein, déterminé pour que l'information est à la et pas à Batou. L'importance, il y a la réalité aux de Kinshasa. Vous le savez que Toré Koloba santé malamu parce que ceux qui santé za malamu c'est que l'économie en boka est malamu. Dommage, l'économie en Boka est très bafouée parce que la personne à qui que nous avons donné confiance ou nous avons espéré il peut faire mieux, il a montré sa capacité, il y a kokoi sa économie, ou il y a bomi économie, aujourd'hui on ne parle plus na biloko ya kolia, conditions alimentaires na biso za kokufa. Et je voulais profiter de Debi pour encourager un jeune entrepreneur et à soutenir un musicien, mais c'est un jeune entrepreneur où on a découvert qu'aujourd'hui, Azali Kosunga, Bamama Vevebele, Azali Kosunga, Banabitike, où il y a un plus de 500 enfants, outils scolaires, pour na rozonga kelas boyebi tata mokonzi ekolo Félix Sekedi Chilombo apesa biso makasi ya kotangisa bana ofele ezali gratuité lelo oyo na sepeli na mwana mboka Yannick Kini ya Rombox oyo toyebaki kaka na makamba ba musicien mais aujourd'hui avec le paix que le gagne Yannick Kinia moi mukio aganyaka Kinia abandi pe kotia yango pona ko soutenir bana bitike pona ko soutenir ba mama veve yango na encourager na pesi Yannick Kinia Rombox merci pour apport oyo ayena yango na vision ya sika ya ko apporter moi eloko ko apporter pona province na biso ya Kinshasa pona bana obe bitike bazonga classe na ndenge mokonza mboka sengaka classe ezali pona venir ya lobby yango wana na pesi merci beaucoup na Yannick Kinia parce que aujourd'hui il a bien compris d'apporter c'est tout ce qu'il peut apporter pour l'intérêt ya éducation ya bana. Merci Christian Mukaba de notre côté je vois mon mboka patron souka. Police ça te dégolangai. Non, nzamba za ko batela soki de facer du pouvoir. Totelemi boye po nzambe nde mutu aza kopesa pema yango na pesi merci na batonyo so baza kolandaka mondekolo en tout cas na eko comprendre que ezali chaîne oyo peuple congolais vraiment komi kolanda mingi biso tango nyonso il faut to yaka pona kopesa ka bango ba information lokola baza kolanda mbonda tongo lelo na profiter de sous kopesa bandeko nyonso ba kolanda biso na plateau vraiment ba motebele bolanda toujours chaîne na bino ya mondekolo toza awa pona ko défendre pouvoir toza awa pona ko dénoncer toza awa po soki zo ko simbate to ba secteur boza ko simbate souci na biso ezali kaka pouvoir na biso to baka les peuples d'abord tata mokonzi ekolo adana posta ya peuple d'abord et ça la mayango boza ko mona ke azali ko bundana pona accord et signame o bato mosusu balingai ko kotisa eloko ya mabe na bakongo mani kolobake mokonza mboka azui akabi mboka na biso na États-Unis d'Amérique or ezali lokuta manene naza kosenga na betidia na biso bandeko na biso partout bozali en tout cas makambo o etali accord bosolo la boyebisa baninga ke mokonza mboka abimisi mboka na biso na libulu abimisi mboka na biso na polele oyo ke Rwanda abande kosaka na mboka na biso mokonza mboka lelo azongisi yango na bavale accord oyo mokonza mboka eza ko signame biso nyoso to soutenir yango ezali pona avantage ya bakongo mani nyoso. Voilà, merci beaucoup. Allez to continue vraiment la kati ya édition la biso ya mokwalelo to sur la maso otoyebike gouvernement ya sika il fallait bima mais parce que Congolais le lia trop nani oyo sengeli azala la kati ya gouvernement wana gouvernement ezali dirigé na mwana mboka maman Julie Sominwa otobeke maman ebi pané de la ménagère maman Kota Kawezi maman ebaka kolela nzala ya bana mais maman dépose au pouvoir pe moi si elle dépose au pouvoir mais c'est comme si eloko ba longa salité bato ba lelika nzala ba moni apport moko positif ya maman ti
maman vraiment au salé le côté tu éviter maman c'est vraiment que ba colis tu vas zinga zinga na ba lekaki le makasi ya maman ko kolobate il y a quatre bibale ba ko kolobate ou maman yemo azaki maman yemo azana compétence c'était ya ko sala o secrétaire pe ko gogola bana na o bazo tambisa mabete metro me ko solo ba ndeko awa si le réellement gouvernement sike bimi bana o secrétaire ba la kata navire wana o ezali toujours ya ko kumbama et pas les commandants suprêmes mona mboka fait à toi tiré de Chilombo fiko fion koko maleka ba pas tsusuka. Merci de question la posé question non na beton propre ça va beta otozo la mbonda ekatisa mbondezo beta ekati bibale bisobe bazamba bamboka ekobe papa bandero to ba congolais bazali pas trop suko beta sko monda sikoyo otali 7 ans depuis fait série de Chilombo azana pouvoir ba gouvernement déjà presque ya bibale mobimba esekou misato tozu ezaki FCC tozu oyoyo ya Sama Lukonde tozo siko oyoyo ya mama Julie Souminwa mais congolais ça c'est collé passe na passe aux défenseurs il y a pouvoir aux défendre tout pouvoir aux il y a pas il y a pas congolais ou bien c'est pas congolais le osoki gouvernement ce qui bimi banan eux ba c'est ba gouvernement là pour que congolais a des puisque le peuple d'abord est à la slogan ben est le président congolais et c'est quoi solo. Merci ndeko nangai aledewa en tout cas question opposé ngai ya liboso na koyebisana no bayimboka nyonso oyo baza kolanda nga na etando ekembo neza kobeta tata mokonzi ekolo seta na ye ndenge ndeko ale oza koloba azali kobundana pona siloga le peuple d'abord ezala oyo ke bayimboka il faut botsa na mutu na bino ke mokonza mboka azali kobundana pona peuple ezala na kimia pe azali kopesa kimia na peuple lelo bandeko na biso ya este oyo tozali komona bitumba ezalaki ntango molai oyo tobandaki koluka nani abundisaka biso me tata mokonzi ekolo na seta na ye lelo aye kolakisa bakongomani nyonso ke rwanda moto abandaki kobundisa mboka na biso lelo mboka na biso mpo tofanda kimia tata mokonzi ekolo moto aza kobundana nakoloba mpo na gouvernement oyo lobi ya mama Judith en tout cas nakoloba to tsaka pe tamoko moto asali pe place ya malamu tolobi pe malamu place oyo pe mwa faillite ezali tokoki koloba yango mais mpo na mama Judith en tout cas gouvernement na ye abundani pe mwa ndambu par rapport tala ndenge tokutaki kozala na makambo oyo ezalaki ya bagere barebele bazomenase butu moi oyo nga na yo peut-être lelo tokokaki kofanda boye te barebele bakota baboto na mboka mais grâce pe ya gouvernement oyo ya mama Judith Suminwa na befort oyo babandaki kosala pe mpona kosoutenir bandeko na biso bawazalendo kosoutenir lisusu FARDC na biso lelo tomoni ke mboka na biso efandi kimia toujours na gouvernement na ye oyo tomoni madame Kayukwanga ndenge asali balobingi pe lelo tokoma na baniveau ya baaccord ezali toujours gouvernement ne en tout cas koto wana naza kopesa vraiment bafélicitation malgré que mes acteurs sont occupés mais na kati na Bukavu na Ituri kimia ezali parce que na minute oyo tolinga tozala na ba danger même oyo baza na Goma kuna bazalaki toujours na ba danger mais vi bakor oyo toza kokene ko signer kimia koti bandeko wana lokola baza na ngambo wana baza pe na kimia na ndenge na bango ti mboka na biso bandeko nyonso bakozonga na kati ya Congo République démocratique en tout cas pona ba oyo ba ministre oza koloba et ça na ba ministre oyo basali malamu na kata gouvernement oyo et d'après na ba ministre oyo baza kosala malamu te biso atake ba défenseur na kosenga na mokonzi ya mboka mikolo ezali koya po tata mokonzi ekolo ye atalaka na ye bato mosusu bakokolo bake non mokonzi ya mboka alingi kotravaille na bandeko na ye te mais ye apesaka confiance aloba yango l'autre fois ke ngai soki moto aye epa na ngai nafandaka na moto nakotala moto wana nakolingana mema eti soki alakisi nga oyo ye azali ngandi siko na ye kolakisi tata mokonzi ekolo eloko oyo nga nasepelaka na eza nini afandaka silence neti aza komona te akotisi yo otenga ikutu efale nasala boye akozwa yo apesi yo ngwende mais suka filme so otrahi mais tata mokonzi ekolo efalongola yo yango nasenga nde na bakongomani nyonso tozala bajaloliste te tozala te ke lokola ndoko na yo azalaki ministre asali eloko te tango bakopemisa ye olobi ke ono mokonzi ya mboka aza mabe eloko wana naza kobeta sete vraiment mbonda ebetama bisika oyo bandeko nyonso balanda kongomani nyonso soki balongoli ndoko na yo neti mokoko samba asalaki eloko te balongoli ye eza teke bandekongo boya boloba ke non pourquoi balongoli ndeko na biso ya mokongo eza babiloko tozwa koboya toza kotelemela parce que dès le 4 matin peut-être tokozwa gouvernement ya sika oyo biso toza koloba ke tata mokonzi ekolo maweza te na gouvernement oyo ya union nationale
gouvernement ya union nationale eza gouvernement oyo eza kokota directement na baccord oyo toza kosigner ya paix peuple fa santé pena que cette fois-ci akomi na kimia na ba social akomi na kimia na éducation akomi na kimia na ba sécurité tout nyonso wana toza kosenga na tata mokonzi ekolo yango tongo lelo tokotenga ba oyo pe bakoki kolongwa soko tangelinga moto boye nga na kotalisa yo kino asalaki soko tangelinga boye na koloba asalaki te net makambo oyo etali ya justice toza koloba ke justice mokonza mboka apesaki yango na bagene tosepelaki parce que vraiment mokonza mboka aza kotravaille mpe na bagene talent ntango akotisi gene akotisaki biso mpe topesaki confiance mais dommage tomoni ke gene na biso loboko na ye bakuti yango lisusu na poche ya saki ya bato en tout cas kozwa mpe eloko ya lete za malamu te yango ayokisaki biso soni ntango batie libanda toza kosenga mpe kaka na mokonza mboka lokola ezalaki eloko apesa biso bagene mpe tala bazali komona lokola bamaître Hervé Mulumba aza moto oyo mpe aza na batu lelo mpe bakoki kopesa ye mpe yenda oyo ya ministre ya justice akotravaille baza bato biso toza kolakisa na mokonza mboka bagene bakoki kotravaille ezala te kaka ke bato oyo bapapa na bango basala bakombo bato bango no basala bakombo ya baintimidation mokonza mboka akotisa no toza kosenga bagene tala bakota na kati ya gouvernement na biso komona lokola ministère ya intérieur mosala esalami ya malamu te ndeko Jacquemaine en tout cas fanda eza te ke soki bafandisi yo oya koloba ke no ndeko Gisele Kabuya moto ayebisi mokonza mboka alongolo te peuple congolais atali ke insécurité eleki makasi domaine na yo okoki te fanda na ndako bazwa moto mosusu batia wana ekozala malamu yango biso toza kosenga ka marque wana na transport nini jeunesse naza kosenga na ndeko na ngai Noela en tout cas okoki na yo te soki mokonza mboka akozongisa ndenge ozalaka vice bourgmestre ya Ngalema longwa nanu tika parce que jeunesse lelo tokomi komona biloko oyo nanu tomona te kotala mama na biso ya enseignement tosengi na ye pena azonga nanu alongwa nanu parce que akoki te lelo tokomi komona bana basi na bazemi pema aza kokoka te na école ye moto tozaki yango komona bapeti oyo lelo baza kosala examen d'état mais tomoni dernier jour bageni bana na biso balati bapantalon minene bakoti basali yango baexamen en tout cas eloko oyo mama na biso longwa okoki te tikele bonga epai bato mosusu tozali na bamama ebele bamama eme pongo akoki mpe koremplacer place wana tozala bamama abiga akoki mpe koremplacer place wana pourquoi pas tozwa baclément baruti bakota na bisika oyo toza kolongola bato mosusu. Voilà, merci beaucoup. Ça le gouvernement ozo lia mbongo l'état lukolia ka mbongo ebela zana sagesse lia ka mbongo ebela kolia ka mbongo te ebela lutter parce que ba ko kangayo ke de prison mi batela abino bozalaka ba nommer de konayo ministre beaucoup ko soma ba champagne côté ba fufu mais on est pas pesa ka de conseil ke keba au côté navire wana yo kumba ko zo moi a compartiment mon la carte navire est dirigé par Tshisekedi Tshilombo ko tia le bon côté les Sikatel. Quand ça le bon la caisse à l'état Kemba, bah ko kangayo au Kenya bolo koto, bah ko exposer une fois. Yanga dit que beaucoup exposer kaba miyibi na zo population mo na kabango. T'inquiète pas moi la mboka. De ko langai. Olandi comment est-ce que moi mboka uti ko sala défense na ye en rapport à Italie évaluation, il y a quelques ministres bazaka ta gouvernement soumis noir. Mais le surtout que le gouvernement sika, certainement tout le monde qui Martin Fayulu la société surtout qui dans la camp de la partie ba dialogue salema. Peut-être tout le monde le makabese na do assez to sangana ka to me appelle un jour général Corneille Nanga namboka oui. Mais d'abord tout ça dans l'évaluation du ministère au bana place. Peut qu'on projeter maintenant qui sont des gens capables au chef de l'état pour que ba contre un navire de manière que congolais a se retrouver pour participer dans l'équipe makasi na insécurité na parlons même pas. Merci beaucoup na banalise na biso to banay ko loba que Maman Judith Suminwa azalaki entraîneur na pesa gionda qui sa président de la République aza mukolo équipe apona ki Judith Suminwa comme étant entraîneur et équipe naé et à gouvernement Judith Suminwa entraîneur ataki ba joueur naé na kati ya terrain pour babeta bale biso population tozali considéré comme l'arbitre na kamwe na siko ko bilili depuis biso to botama to mona mbala liboso bana ya classe ba kende ko sala examen d'état 2 minutes. C'est pour la première fois dans notre pays. Non, je ne parle de l'examen d'État. S'il vous plaît. Ndeko Alain,
nazoloba ba sextape ya bana classe te nazolobela bana bake ko sala l'examen d'état demi-nu bana ya basi tala ba photo yango ozomona bake ko sala l'examen d'état demi-nu balati babiloko mikusana bakola bakoti on s'en fout yango wana passion esali biso tala na kasongolunda bakoki te pona bazemi o ezali suri kamba carton jaune te. Maman ministre, il y a enseignement primaire et secondaire. N'a pas si au carton rouge. Ministre, il y a enseignement primaire et secondaire, carton rouge, au Longwe. Il y a un gouvernement au qui bazongi sur au sali. Maman Raïssa. Ce qui au meki kozonga na gouvernement au biso to kola la tête, to bandoko sala ba marche matin midi soir. Au yo kisi mo konzamboka soni, to kanisa ki na yo, ozali enseignant. Pour aller dans le corps professionnel. Mais aujourd'hui, on a qu'ici l'incapacité de la gestion en choses publiques. Et on peut s'habiller sur bulletin. Tu les lobes n'a besoin de bulletin. Au commission, aucun sou qu'on a conseil des ministres, on peut s'habiller diplôme d'état, carton rouge. Dans le gouvernement, yezali koya. Na mikolo yezali koya olongwe. Olongwe parce que l'incompétence d'ailleurs, au tiki banaba qui de l'examen d'état de minutes. Au tiki inspecteur va sanctionner banate, va sanctionner l'autre côté. Tout le monde dit que le lot mboka na biso enseignement na biso et réduire encore na grâce na yo depuis yo y enseignement réduire parce que incompétence na yo et la kisi dimension na yango tolobi mama Raïssa carton rouge bye bye na gouvernement au Rosalate Kenel Bela c'est fini lelo na on peut sa deuxième carton jaune na carton rouge balamoko et pas ya monsieur le professeur l'intelligent expert en macroéconomique docteur à ceci à cela Moukoko Samba deuxième carton jaune et Linkola Sakeno on appelle si carton rouge. Pourquoi on appelle si professeur Moukoko Samba carton rouge? Parce que le professeur Moukoko Samba lelo a nyokoli population. Lelo prix ya Thomson toye bakayangote. Lelo prix ya Loso toye bakayangote. Lelo prix ya Lipa toye bakayangote. Lipa ekondi. Est-ce que ebi que non ma poto non soma 500 ya carré on est comme 700 francs. 750. Récemment. Pourquoi? Parce que notre ministre de l'économie, il n'est pas là, il est absent, il ne maîtrise rien, il connaît bien, il connaît rien. Ba théorie nyoso, professeur Daniel Moukoko Samba Ebisabiso, et ça ba théorie a été. Nous avons compris que tout ce que tu nous as dit la fois dernière, quand tu étais avec Matata, oh Matata sali plagiat, Matata sali, c'était pas vos théories. Nous avons compris que non, ba théorie les aki nango ya Matata, yondo zali incompétence de la qui dimension moko boy. Na gestion RS public au koki ko zalali souté. Donc nous demandons au président de la République, nous demandons au Congo, éviter de faire ba acharnement inutilement et pas bateau ba ko pesa ba combo soki ba longoli Moukoko Samba parce que na matadi biloko kolia kutu eza na port ezomona na te cher eleki parce que Moukoko Samba accueilli carton rouge libela okozwa sous carton te pour carton rouge et sous si ba carton nyonso etikali ka to lando na maboko to lando na makolo to bengana to kangayo to tikayo na inikini mutu mususu ayo kisibiso soni lobi tomboni ba mikande ebimi mutu mo banda ikobeta bien auti d'enseignement azalaki joueur remplaçant à Longwe à hydrocarbures azalaki joueur titulaire mais à comme si qu'on a sport azalaki peut joueur titulaire mikanda lobi ebimi tomoni ke ndeko na biso Budimbu carton jaune Budimbu au détourner mbongo à l'état mikande mona na kilobi o senga kimbongo e pa ndeko na yo o bauti kolongola azalaki jeune yo ozwi kimbongo wana o détourner yango tilelo ba miyo ozwa ki otie yango wapi ndeko Didi Budimbu ko ça la publicité à République et Mabete vous donnez plus de millions plus de 40 millions na FC Barcelone uniquement pour passer la pour na bala Tavares y a entraînement pour passer la publicité na biso na entraînement on va tika na otala na TV la compétition l'entraînement yango yo moko tika na otala ngote na TV l'entraînement yango ni le chef de l'état Babi la Barcelone kakawana ba oyo ba sponsor ya Barcelone ba sponsor ya Barcelone oyo ba Alta Tavares na bango pour na match officiel ba futa sur 5 millions de dollars pour le match officiel mais biso pour l'entraînement l'espace biso pour l'entraînement to futa ngo fois 2 tu peux fois 3 mais muto futa le match officiel 5 millions pamba d'abord on va dépasser ils ont comporté biso Ndeko Budimbu ozali na carton jaune ya liboso
Tito aussi les émissions au deuxième carton jaune parce que ici président de la République Sony depuis mandat chef de l'État banda pesa ko confiance nzoka na yo ozalaka na mutu ya mafia nzoka ozali mutu ya moibi nzoka ozali moibi ki moibi no emonani que ozali ko be tozana ba stade te tout ce que vous allez comme on bazotonga na njili ezali be effort particulier ya chef de l'État ce n'est pas les efforts ya monsieur Didier Boudimbu Boudimbu déployé ezala stade ya Lumumba na Congo central ezaba effort ya di Boudimbu te je vous rassure ezali be effort personnel ya chef de l'État ndeko Didier Boudimbu carton jaune ndeko Didier Boudimbu arrête ndeko Didier Boudimbu il faut soit carton rouge na baé papa ça fait très mal. Hein? Ça fait très mal de donner 40 millions. Oui, c'est que non, bon, on a vu ça au Kende. Biso côté, on doit souffrir. Mais l'infrastructure est malade sportif. Et ça dit, oh, bah, tika la biso va saler dans la francophonie. Aux amis, l'incapacité, l'incompétence. Il y a comme c'est un mot. Ah ouais, bah, équipe la biso va jouer, la biso voler. On ne parle pas du voler. On ne parle pas de basket. L'ina foot koutou. Et Katani Tile le premier. A vu à tel côté. Donc, tu as évité Didier Boudimbu. Makamni no ko sa na mboka na yo. Carton rouge na gouvernement Oyo ndeko Didier Boudimbu akoki koya lisusu te. Bref, nous demandons au chef de l'État ndeko Didier Boudimbu akoki kozonga lisusu te. Il y a des jeunes qui travaillent. Il y a des jeunes au président de la République akoki kopesa sa confiance. Pour ba mema équipe na ye Oyo ye moko azali kolo fédéral kolo équipe ba mema yango liboso et tia ba bien belé pour gagner. Je vous dis ndeko lobi, moi j'ai toujours vu na plaidoirie tant on a monaka ndeko Hervé. Tant on a monaka maître Hervé, na monaka que non, maître Hervé, il est en train de travailler. Hein? Maître Hervé Moulumba, maître Hervé Moulumba. Il est en train de travailler sur le plan de droit. Non, sur non, ngai makambu ya journalisme na yebité. Mais Hervé Moulumba sur le plan de droit, c'est un juriste, asa jeune oyo, asa na maîtrise na déontologie na éthique. Parce qu'il est fils maison, il comprend vision à chef de l'État, il accompagne le chef de l'État. Donc si aujourd'hui on donne cette opportunité, Nandeko Hervé, en étant scientifique, il peut faire mieux. Papa, il y a des ezanabatu oyo, ba na posa ko sungamboka. Na province nanga ya Kwangu, depuis la province ya Kwangu banda, le loyo un député, azali ko bunda na niveau ya Kasongolunda, l'honorable Doukou. L'honorable Doukou, ce qu'il le loyo ba pesi makoki. Bapesier ba moyen à côté na kati équipe gouvernementale il y a président de la République. Je vous rassure que l'honorable Dougo il peut faire mieux na niveau ya Kasongoluna na niveau ya Kaemba azali ko l'accéder ba capacité na ye makamba azali ko sala. Donc ceux qui chef de l'État atiki kaka bato bazali l'esprit à népotisme, bazali l'esprit à clientélisme, bazali l'esprit à tribalisme. On sait même il y a entreprise même na niveau ya gouvernement, vous verrez que makambu est kotambolate parce que beaucoup de gens basant la vision en chef de l'État. Il y a na bakiseli Didier Boudimbu carton rouge a comme na yomi balé et l'inko la sakeno Didier Boudimbu baba chinyo to etikale on meta isouté. Voilà. Merci beaucoup la Christian Moukaba, on peut si ba carton rouge, ba carton vert, ba carton jaune bomoni yango awa kuto amol carton jaune pesamité. Après ça, deux cartons jaunes, je pas Didier Boudimbu. En tout cas, moi, je suis Didier Boudimbu, je suis talent dans le Yolande de Kolangaï. Pas si, aux Akati Congo, Congolais, auquel la route est Kali, Awa, Babenganga, la Kéna, tout ça, bien, Matita, Balassan, le maire. Les Boulouman Zegeli. Basa, qu'on est la route, qu'on est estika, Babobat, ça va parce que même pas 1 kilomètre. Pour population, Babika, mais bon, on s'en va, ils ont mon naté. Ok, la Kingabwa, on va se faire Beba. Ok, na bumbu bazo de la passe mais bela bongo ekene na Barcelone capo balataka visiter RD Congo na ba entraînement là bango qui a besoin de mon entraînement à Barcelone ça nous donne quoi entraînement à Barcelone pourquoi tu veux toujours qu'on imiter pour te comprendre visiter Rwanda c'est pas que tu na ba match officiel mais yo qui tire comme entraînement mais bela bongo ko ekene ka to sunga mokozi mboka et qu'on s'est remis sur quoi visiter RD Congo, RD Congo, on visiter Mboka, tout ça Mboka Mouni, Mboka Kitoko, mais ton bon c'est pas infrastructure, on visiter tout ça Mboka, c'est que tu bombe maintenant, tu batama, tu construis d'abord Mboka, oh, tu as chopé à l'époque, elle a dit Moussa Konda, Babé à un chopien, Moutanzala, Babé Somalien, mais là que tu as les chopines, comment tu as les chopines, les chopines, comment tu as les chopines Zala, on a les chopines Moutanzala, mais comment le tu vas les chopines Moutanzala à l'époque, mais le bis au Congo.
Tout ce qu'on réfléchit d'abord. Qu'est-ce qu'on va dire que poto, bon même toi congolais, nini. Congolais réfléchira. Dès qu'on a eu pas trop souka, n'est-ce que pas pour ça temps. Pas ce congolais zomona. Tout qui n'a gouvernement sika. Est-ce que comment la insécurité de la Congo, comment la passe de transport pour le tout la fois parce que on a qui voulait mettre le 6 avril. Tout ça même zéro au tambola. Est-ce que toujours les mêmes personnes ils ont un problème le problème de la parti politique. Oh, ils ont le droit il faut qu'on t'arrête un gouvernement même si on a des compétences ou bien ils ont des problèmes d'hommes. Qu'est-ce que devrions-nous faire maintenant pour avoir Bato Malamu au chef de l'État pour que Congo le bien ils ont Congo Sengo. Ça magicien. Merci ndeko nangaye Aledeo anamoni souffle penda imati kotala ndeko nangaye Christian azolo bayango bato baza ko kanisa peut-être yayi ko sala jalelo oh rien babana ko c'est la question peut-être pas tuntuka maloba peut-être pas tuntuka lokola boloba kaza défenseur ya pouvoir akoki kondima bato wana oh ngamo ko attaque défenseur ya pouvoir lelo naza kotala souci na biso dali il faut to sunga tata mo konsekolo peuple congolais aza kozela amona tata mokonzi kolo mandat na ye bato bafandi kimia yango toda kosenga sikoyo na ba joueur o baza kobeta joueur o ya beti malamu te photo longola ye papa na ngai aboza koloba makambo ya Didier Bidimu ndeko na ngai alobi Didier Bidimu ngana za koloba Didier Bidimu soki bino bolobi ke Didier Bidimu ministre sport so bozo ba ngana za koloba Didier Bidimu banda tata mokonzi kolo akota na pouvoir na ye azala ka ministre. Yango pourquoi azalaka ministre asala nini oyo ke azalaka ka ministre na ba gouvernement nyonso ba contrat ni bomba azalaka lango ngana lobi tongo lelo ngana zo bomande contrat wana mokonza mboka patron tuka take défenseur na yo oyo ngana lobi pona Didier accord ni basala mokonza mboka na lobi mokonza mboka Didier Bidimu rouge na ye yango oyo rouge na apesa ko kata ba accord nyonso sinyamaka pona ye afanda na ndaku soka musala mususu asala musala mususu soko ke na makambo ya bakota politique oza koloba Didier Bidimu lelo na kota gouverneur ya Congo central aza mota ute pa na yo kende bo travailler na ye Congo central na fermier rouge na pesi yango ekomela tata mokonzi kolo Didier Bidimu azonga lisusu ministre te asali trop c'est trop azonga ngana koloba kana ba oyo il faut bazonga te na ke lisusu koloba na mokonza mboka makambo za koloba ya nzela lelo banzela toza komona eza kokufa partout mais toza na ministre oyo atane Francis Alexis Gisaro problème nini mokonda mboka oyo ya longwa kata koma chef coutumier na kata gouvernement na lobi Alexis Gisaro na pesi yo carton rouge oyo contrat na yo esili na mokonda mboka fanda na ndaku tika kozonga lisusu te na ye lisusu na contrat mususu na kokata ndeko Kibasa ti lelo na mona ape musalo sala kate Kibasa Madimba soki o contrat soki nini nalobi Kibasa contrat ekufi rouge na apesa pona ba contrat soki oyaki na contrat ngana zo bomande ba contrat bo na bobi contrat na yo nalobi contrat na yo Kibasa esili kende na ndako na ye lisusu na mama na biso Bazaiba olobaka pe bele o nga boy premier mois o na bandi lelo na soko boma contrat na yo contrat no na bomi yango to sengi vraiment na solution Jean-Pierre Mbemba soki ba kosengo jouer tout le gouvernement va sengo peut-être mon côté ya MNC mama Bazaiba côté lisusu te na pesi o rouge ya contrat ya yo na mama Bazaiba kata yango luka bato mosusu kotisa bango na compte ya MNC mo Jean-Pierre Mbemba na ye lisusu kozwa nani ministre na biso ya portefeuille nani o ya portefeuille ndeko na biso na lobi na pesi lisusu contrat na yo esili ba image bokomona portefeuille na lobi contrat esili to yo kozwa ndeko na biso mosusu oyo soki ya INC soki pe na ye baka pete so nini ataka elongi munene bo mundele na pesi contrat image yango wana contrat na lobi contrat yango yo nazo kokata contrat na yo sakomi na kati contrat na yo nazo kokende na ba contrat ya batu nazo batebele oyo lisusu bozo mona photo na kati contrat na mona na gouvernement te tata mokonze et même boje longwa wana nazo komema ba contrat ezebele na kati lisusu koto bozo komona photo contrat na yo pe esili longwa na mona lisusu te pourquoi pas mokonza mboka koko bimisela biso ba jeune joueur bato batanga ba espace local bana ba université na lobi bana batangi ebele ba valeur te lelo tokomi komona gouvernement nyonso eza kobima
kaka ba même ba figure wana mais ba figure wana ba sala malamu te c'est que toye ko comprendre que bandeko o wana lokola ba yeba ke gouvernement nyoso bango ba koma ba chef coutumier ba kota kaka soki ba meke ko zwa jeune moko akoti bango ba ko zwa ba bendie o moni ka le même bato na tangi wana o ba koti tango bakutana na ba réunion na bango kaka bango nde bato basimisaki mwana na biso ndeko na biso jeune ko samuta matouche parce que Costa Moutama ayaki ne suit ya ba jeune mais tango bango bazui ba beti embasu na bango yango moni lelo mwana mboka azui lisusu rouge na ye mais tona ko senga siko moko na mboka bato na balongwa potanga okotela biso bato ya sika lokola ba Clément Baroudi tanga akota akuta Teresa ya bato ya sika comment na ba mama na biso eme pongo tanga akota akuta Teresa ya sika na bosa ni ko pesa mama na biso o ya enseignement déjà na pesa ke rouge ne mama bima yo Raisa okoki na yo te bima na yo parce que ba mama musu pe ba kokota baza wana toyo ko zo bato lokola ba maître Hervé Mulumba tanga zo kokota akuta teke bato baza ko sala nyamu nyamu pona yebi ye na justice bato bele ba kokangama ya ko ya na mboa te mais ya tana ba article ayebi droit o ke moto soki asali ata intention Hervé Mulumba sane akokanga parce que wana eza matière na ye toda ko senga bato o ya sika bango wana nde bakoki kokota komona ba misi makutana bato tout ça na bango ebele tout ça bato ebele o mokonza mboka kokota esaka aka bato wana te toye kokena lisusu na makambo za koloba na nga ruta mokali tango za koloba naza kosenga na président ya assemblée provinciale ndeko Levi omoni na pesi jaune ben iba ja ruta mokali ngwa bozo na ngo ndeko Levi ko na ruta mokali na pesi no jaune na pesi yo soki kaka ruta mokali ke mule bandi ata misale bandi te yeba yango na komemelo deuxième carton na la kisi yango te mais deuxième carton okozwa rouge na kosenga na ba député provincial oyo baza na idéologie ya chef de l'état oyo baza ko soutenir que ville province ya Kinshasa etongama il faut bobuka ye azonga na ndaku parce que aza ezapela la fief na mabele na vraiment naza komona image oyo boza kolakisanga image oyo na image ya Kimanteke bolakisinga boza koloba ke Levi Mbuta ye po ba inaugurer statue moko ya commune ya Kimanteke naza kopesa station na mwana mboka Bugumese na biso Jean Singanga oyo ke depuis Kimanteke bana toyebi ba commune nyonso bazana mamba statut na bango mais Kimanteke ezalaka lokola commune moko na mboka on dirait na Congo central mais yetango aye ko pesa image lelo tomoni statut wana oza komona ba image ya débat wana oyo batendeke c'est-à-dire alingi développement ekota na commune ya Kimanteke mais tala loko oyo aza kolela na biloko oyo asali yango na propre fond na ye moko peut-être naza koloba bato bakoyeba te na koti na kati ya investigation ndeko na biso te aza kosala eloko wana na banyongo mosusu aza na yango voilà mais tomoni ndeko Levi aye asepeli na yango mais ruta mokali ndeko Levi pourquoi pas oza koloba ke babongisa soki tolobi opa tokalobaka mais yo za na okoki kobenga Daniel Kumba pourquoi gouverneur aza kosala pa na commune ya Kinshasa Soni gouverneur aza kosala na Bahumbu gouverneur aza kosala na Lukunga mais yo zali mwana ya changu bapesi biso pouvoir au chef de l'état a récompenser bana changu lelo Levi Mbuta oza mosala nzambe ruta mokali baza kolela ngapa na ruta mokali naza koloba na yo soki salamité ba rouge kobima même gouverneur Daniel Buma soki salamité na mona ki l'autre fokel susu na maser ya Kingasal mais ndeko na ngai Jean Singanga oza Bugumese tango mema kiye na maser ya Kingasal pourquoi pas koti saki ruta mokali koti se ruta mokali na pesi bino 2 mois ya pamba soki mbule bandi na moni ruta mokali et salamité rouge kozala kobanda na gouverneur président assemblée tu toko kita na CC na kopesa bino ba rouge. Merci beaucoup beaucoup kolanda ba intervention bande comme tozana ba élément qui toko asrebola na boyeba ke Fides Ekumba Maka et pas les grands professionnels mon mboka Fabrice Kwake Noël ozali coordonnateur national ba toko ça mo bangé na jury provincial ya ba formation professionnelle de manière que bande ko bazoye ko la ministère pour la bango ba koma utile la société pour na le baké ceux qui autant de classité e ko li métier boko pété yeba ko zali vagabond
autant la classe cité et que la métier aux alliés vagabond mais à travers Fides et ça dit que bah j'aime et belé bah comme allélo de base de la formation professionnelle et derrière que jury professionnel et que ça avec impact de justice élément signé mon amboka chouchou dans la grande dame et on revient après ces plateaux c'est parti la régie. Et Ingaki avec impact na idéologie na Fides Oyo et Kumba Makana le coordonnateur national valable Mwana Mboka Fabrice Kwake Noël. Bondi Melangaiki Bauta ki kosalisa mobange na activité ya jury provincial ya ba formation professionnelle ya ba centre na bango nyonso ya Fides. Masolo eselema ki kitoko na détend. Donc, jeudi, ezalaki bongo jury théorie pe, mardi nde ezalaki jury pratique oyo, esalaki ke, batu nyoso oyo, bayekolaka kuna, balakisa maele nyoso oyo, bazui, na ba formation wana. Bondi melangai ke Fides, aza vraiment moko oyo, akosala musala kitoko, pene ya ministère de la formation professionnelle. Lokola Masolo ezalaki supervisé na inspection provinciale ya Kinshasa centre coordination nationale Fides a organisé ki jury provincial na ba domaine professionnel ebele oyo ezana ba centre na bango ya Kinshasa. Boyebake plus de 300 apprenants oyo babimi na coupe couture, esthétique, maçonnerie, cuisine na ba métier ebele pe basalaki ba épreuve wana na ba respect ya ba normes pédagogiques et surtout que Nyonso ezalaki na supervision yaba inspecteur ya solo. Bino moko boyo kandenge le coordonnateur national ya Fides Mwana Mboka Fabrice Kwake Noël abesa kimbonda. La filière na Fides ezebele normalement inspection générale yemo pas organisé plus de 71 filières mais Fides déjà azaka na ba filière parce que Fides eza kaka na Kinshasa. C'est ça, dans 24 provinces, il y a République, il y a République. Je crois, dans 2 ou 3 jours, on a déjà dans 26 provinces, parce que nous sommes là dans 2 provinces. Je crois qu'on va continuer déjà à installer. Nous avons déjà 26 provinces dans la République. Fides Azana, ma filière des ébélés. Exemple, Fides Azana, couture, esthétique, menuiserie, maçonnerie, électricité, charpentier, carrelage, les amis, la Fides. Donc, disons que les ébélés, la pêche et l'élevage, les amis, la transformer les amis. Donc, les vraiment. La masque. Donc, ça veut dire que masque, le quoi, tout ça, c'est la masque naturelle. On a vraiment fait la masque artificielle parce que là, on a produit ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a utilisé. Donc, ça, les laïcs en groupe. Et ça va retour, il y a ma vie au monde de vie, c'est longi, et le baby, parce que le visage, c'est la vie. On va demander que maman nous sommes à cela, fort, dans le coma, et c'est pas plus que ça, pour apprendre comment être propre, comment assainir ton environnement. L'occasion, les alliés, qu'on a joué pratique, tout ça, après, non? Jusque-là, tout ça, jury n'a pas donc pour défendre, va prendre sur fait. Bon, Kena Fides, apporte Eza pour le lepo, na mutunyo so oyo alingi, akota kuna, et surtout que, ceux qui okei kuna po oza formation, yeba ke okokoma utile na société, à travers ma formation la bango, ya technique professionnelle. Nyonso eza nango ya ofele, na le bien que, nyonso eza nango ya ofele pe, okozwa musala kitoko avec impact na idéologie. Nekolanga ya Congo, kobuka na te, welisa po avenir na yo ya lobby, ezala kitoko. Biso mbonda ekolo, tofuli bango kaka mokako, swape. Tobetisi kaka mbonda. Merci na élément kitoko au moins mboka écrit matita aussi ko balancer sur sikoto kenena niveau ya commune ya Kimbaseke wapi pa wapi mwana mboka Jean Singanga première citoyen commune ya Kimbaseke ba ko sala mo bangela activité beaucoup plus ya inauguration ya monument au bomona statue au basali na cadre ya ko valoriser ko pesa ba valeur moko ya commune ya Kimbaseke eloko ezalaka te esalama na kati ya activité na ba autorité bele bazaka to mona ki be président ya mwana mboka Levi Mbuta ozali président assemblée provinciale azali mwana Kimbaseke
malgré les compétences de Bisike Belé, Mazaki présent dans le cadre de l'inauguration, il y a statut Oyo, et tu consommes la commune Kimbaseke avec la force, il y a moi la Mboka Jean Singa, dans les promesses de la commune Kimbaseke, Benjamin Kulunga, en tant que témoin événement, on revient à préciser ces plateaux. Province de Kinshasa. Honorable, les cadres et agents commissariat de Kingasali 1 sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Devant vous, le commandant commissariat Kingasali 1, commissaire supérieur adjoint, Mado Jiba Mouching. À vos ordres. Nous l'avons souvent dit qu'au Fana Kimbansé que Eza Kozala na Simanda Kouté. Les Kimbasékois et les Kimbasékoises ne sont pas petits. Baza Mikete. Nous prenons l'envol et j'ose croire que cette bénédiction va descendre dans toutes nos maisons. Et en ma qualité de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mon souhait est que la commune de Kimbanseke puisse bien fonctionner. C'est-à-dire qu'il y ait l'harmonie entre les deux institutions qui sont dans la commune, et l'exécutif et le conseil. Je pensais voir les conseillers communaux. Chacun à sa place. Pas continuer. S'il vous plaît. Merci. Dans l'entretemps, j'appelle le représentant du ministre des Finances. Il passe aussi pour écrire quelque chose. J'ai invité à la cérémonie de l'inauguration de la stèle
que venait de construire le bourgmestre de la commune de Kimbanseke. C'est ainsi que j'ai fait un effort pour répondre à cette invitation. Et cette stèle a été inaugurée et nous avons suivi dans les discours du bourgmestre la signification de cette stèle. Il y a un homme, il y a une femme et il y a un oiseau. Il nous a été expliqué que l'homme représente un Kimbasekois, la femme représente une Kimbasekoise et l'oiseau représente l'envol de la commune de Kimbanseke. Personne ne peut l'ignorer. Que Mboka RDC nano ezu président lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te na moto ya Mboka oyo président oyo atondi bolingo. Pe volonté kwa accompagner population biso tozo komona yango moto ko ignorer ambassadeur. Alors biso ba toto na sima na ye. Biso ba toto tikela ba responsabilité. Ya kolonga kuna te akota kala ba coin recoin. To refléter ce qu'il est. Donc ça bolingo na yango elembo moko ngala la Sibino. Dans ça na rétrocession te. Voilà, merci beaucoup. Atomo qu'elle est vraiment dans souka. Tout ce qu'elle passe là 10 minutes à Pamba. On a écouté la seconde qu'on a Christian Moukaba. On a 4 minutes Christian Moukaba. On a étalé insécurité dans la commune à Makala. Côté Lengue ça on a surtout là. Makala ngou surtout la insécurité makasi. On occupe autour ba tenir malonga au chef d'état ko zo pour contre gouvernement parce que ça magistrat a dans souka a chewana ya moni le grand souka malamu a we comme souka a prono sama français qui toko a croire que Asuka a professeur université après ça exposé dans malonga ba ko taka échec par échec ta la caméra wana on a 3 minutes balagne surtout insécurité na banane basécurité ba ko ta gouvernement au chef d'état ko pona pour que to clôturer na yo eloko ya liboso na ina loba na landi bolobi makambo ya bourgmestre Ndeko Jansi, c'est l'œuvre réalisée par un ami, sculpteur de la République, Rodi Kangulumba. Le sculpteur de la République, Rodi Kangulumba, né à Salaki, œuvre on a zali mwana masina. Nalingina lo bakana directement que nakebisa Ndeko député provincial invalidé na Conseil d'État. Ndeko Clovis Samba. Ndeko Clovis Samba tika kocha trouble na commune ya Ntele. Ndeko Clovis éviter kokota makap ozana conseiller te ozali kocha trouble na commune Ntele. Pourquoi lelo population ya commune Ntele zali na fierté ya Franck Mbonzo la maison parce que ba moni que image la maison communale et lata elongi ya sika l'administration eza ya kovanda commune Ntele ba avancer ya makambo ebele zali kotambola en collaboration même na colonel ya district mais yo Ndeko Samba député d'abord balongola ndeko levi muta protéger kayo toye baté ndeko levi o protéger ndeko Clovis Samba. Pourquoi ndeko Clovis Samba déjà court à longola yo mais ndeko levi a protéger kayo toye bagaté ba protéger kayo. Pourquoi laisser la commune de Ntele aujourd'hui depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui mbala liboso commune ya Ntele et comment o comme lelo c'est grâce à moi na mboka Franck Mbo Nzolameso o azali député yeba invalida été aza élu pe atika même na coup bataka été tika ekimia tika commune Ntele kimia tika bato ba osala musala pona image ya commune Ntele ekene malamu ezala l'insécurité na biso na Kinshasa basé na yango mutali boso ezali snel. Monsieur le ministre de l'hydrocarbures hydroélectrique Ndeko Tedi toyebi te depuis oya na makambu ya électricité depuis oya na secteur wana rien ne marche. Ndeko Tedi carton rouge na gouvernement oyo président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo biso to sengi na yo pona kolongola Ndeko Fabrice Luseni bien lokola ba protéger kaye muta zali ko protéger ezali ministre oui ezali ministre ezali couple la bango la mona ezali Ndeko ministre na biso oyo azali ko protéger yango to bi Ndeko Tedi to pesi au carton rouge na gouvernement oyo ezali ko bima mikolo yo okozalate parce que le chef de l'État maintenant il a compris que non il a besoin de nous écouter parce que biso makamuto loba eza ya solo oyebi pona koloba makamba ba carton to kopesa moi je regrette Ndeko Pacho azala kiawa tangu na démontrer ye ndenge nini na Sensap Ndeko Junior Mata aibaka 400 millions 40 millions plutôt na bimisa awa na loba Ndeko Junior Mata a détourné mbongo ya Sensap Ndeko Pacho suka alboya ki alobi nono Junior Mata azana loyauté azana boy mais c'est que Ndeko Junior Mata sali na niveau Sensap Junior Mata a memi l'impunité Junior Mata a memi tribalisme clientélisme
népotisme. Donc, Sensap est comme un clan yaba anamongo. Sensap est comme un clan yaba anamongo. So kozali anamongo te na Sensap okosalate. Na makambo yo tokosala, je vous dis carton rouge ndeko Junior Mata ozali kolongwa ordonnance soke bimi ya ba mandataire olongwe OK libela okozonga lisusu te. Pour le resukisa, je voulais dire un grand merci na bato ba ko aider chef de l'État. Ndeko Emmanuel Bitesso, félicitations na ndenge ozo ko encadrer plus de 350 mamans oyo bayaka kozwa biloko ofele na wenze ya cinquantenaire. Ndeko Emmanuel Bitesso eloko biso ba congolais, biso ba kinois, biso ba na tiango to ko pesa yo ezali diplôme de mérite parce que en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, en tant que leader mwana ya Kimbantseke ozali ko apporter ebele na commune ya Kimbantseke. Nous vous disons un grand merci parce que ozali ko lakisa que lelo commune ya Kimbantseke ezana ba entrepreneur ba autochtone, ezana ba fils maison o bazali ko sunga ba maman. Maman ataza na 100 francs te. Maman ataza na 200 francs te. Na ba chambre froide ya ndeko Emmanuel Bitesso, maman koya azui carton ya soso ateki azui bénéfice na ye aye azongi simbonga batu. Des fois pe là la et ça le fait des jours ba libérer bango. Donc Emmanuel Bitesso, merci na pas vous allez quoi apporter na ba maman onyo surtout ba tekaka na wenze il y a cinquantenaire. Un grand merci na professeur Tolobeli ba professeur Amalam Bazali. Je voulais saluer le nouveau doyen de la faculté de droit, le professeur Vincent Kangulumba. Professeur Vincent Kangulumba, un grand doyen, un grand pionnier, il y a l'université de Kinshasa. Bon vent na yo Moussala Malamu en tant que doyen, il y a faculté, il y a droit, il y a l'université de Kinshasa. Merci beaucoup, mon amoka Christian Moukaba, là aussi, dans mon amoka ambassadeur business, mon amoka Guilain Soukou, ambassadeur business, mon amoka Guilain Soukou. Depuis le marché à liberté, il y a un mode d'école, il fait qu'il t'a connu la caméra. Bah, c'est dire que, en tout cas, rentrée scolaire, il y a bana, ils allaient charger na yo, na kata changu mobimba. Et pourquoi on a vu le professeur Kinshasa Babi que on a bloqué bello que tu connais dans vos bien les parents belé pour que personne ne prenne ma primo quoi malamu. Alors mon école fait que tu as et mon a réellement bloqué dans le côté kakuna ce qui makamo auto yoka mon désobé ta maisali à sauter le côté parce que mon école tu peux pas battre malamu. On sait malamu to kumi ça y mais to linga a to commission dans noté. Tu sais même déjà les loter. Tu begi kaka yo déjà que moi la mboka ambassadeur business moi la mboka Guilain Soukou yeba que to kitakula bientôt pour total réellement au sala so zali solo to pezali ya le kuta. De la même manière aussi on fait c'était moi la mboka Emmanuel Bitesso marché cinquantenaire ba to tanga kombo na yo bon école réellement fait kitakuna marché cinquantenaire to kabaka o Christian Moukaba le baso zali fait jalelo. Non, toi qui t'as lundi. Parce que balobi que au pesa ba maman ba kata so ba te kata sagi fond de commerce a te ki azongsi azoki si Brits na yo azoki le bon na yo et puis a gagné intérêt na to ko va sirer moto sur maman na maman qui a to pas moi na mboka pas de souka les défenseurs du pouvoir to lobi ba ka bebeli awa il y a insécurité autour de la le théâtre na ma ka to lobi a ya gouvernement sika soit 3 minutes boucler complètement malba aux en lokata boté à rapport au État du Congo il y a un symbole le peuple d'abord. Merci Nalinga qui na ça vraiment lumière na ba Congo man nyonso o ba kolanda biso bandeko oyo bazali kotia makelele na makambo oyo etali élection ya ba conseiller communaux po babimisa ba bourgmestre l'autre fois na bisaki bino pa tonsuka ekozala te parce que ta priorité te ndeko na biso Jacquemaine Chabani eloko alingaka mema ngona rapidité et sa priorité te ya tata mokonzi ekolo. En tout cas ndeko Polo Samba o bazako benga soki Clovis Polo Samba tika biloko za kosala olingi yo banda koluka ba ranking ya kolobaka ke biso toza ko soutenir bourgmestre moko na commune na Sele INC na MLC toboyi ba polémique ya ba parti parce que tata mokonzi ekolo adana posta ba parti nyoso to la ini pona ko soutenir vision na ye tika eloko wana ozali député provincial oyo bima na césarienne oyo batu nyoso ba ye abima na césarienne d'abord abima na pas Josela ndeko Samba Clovis abima na césarienne te azali proclamé par la CENI na mibeko mboka na biso soki CENI a publié et kendaka na cour pas confirmé ndeko Clovis Samba abima na CENI après tant baké na contentieux conseil d'état annulé élection na azwate abimisa député moko ya ndeko Polo Samba soki Clovis tika Frank Mbonzo la meso fa na kimia parce que lelo tomoni commune oyo ezalaka na bangembo
lelo soki okei babugumese mususu bazwi sentiment ya kobongisa ba maison communale grâce ya Frank Mbondenge abongisi commune Nsele. Yo zalaka wana otikala ko soutenir te ozalaka soki député na bataille bakama bazalaka mais opesaka bango makasi te to ba idée ya kobongisa maison communale. Lelo Frank Mbota babongisi yo lingo yana ba soki babugumese na yo en tout cas na lobi Polo Samba soko za ko continuer kaka bongo na personne no jaune na goya pe ko peso ba pesa ka député provinciaux net yo na ko pesa rouge parce que ozaro ba yebi yote moto oya lelaka na kombo na yo azali oya zalaki Eli oya bima na kombo soko sali ka ko continuer na Frank Mbo to ko ya na rouge pe to bimisi ndeko oyo azalaka na place oyo yiba wana en tout cas loko to ko ka koloba yango wana pona insécurité naza ko senga na commandant na biso ya ville Israël Kantou en tout cas nayebi ke ozali grand bosser ozako bosser pour la ville de la province de Kinshasa mais nayebi ke nengo ye ba kolinga ba imposer yo ba commandant ya ba district koyoka moto moko te sala endusa na yo sala musala na yo ndenge ozako tambola na ba district nyonso ozako tala ba commandant ya ba district ozako tala pe ba major ba colonel o bazali o baza compétent netinga na zako senga na changu déjà la moni 2 fois ou 3 fois naza kotambola soki yo longwe komona lokola commandant na biso mal à l'aise en tout cas za ko sala ndenge ka yo za ko sala soki lelo to komi komona tamboko ba mitukeza kolekana grâce ya colonel na biso mal à l'aise en tout cas na kosenga mekana nu kosola na ye otala soki moyen zali tsela biso na chango kozala malamu ke otela biso ba commandant ba district moko oyo ba yebi ba kopera ba kuluna ba yebani na bato moko boye kolandela naza ko féliciter pour na nini oza même ko condamner na ba policier akangi mutuka oyo keza sans cause oza ko telemela bango pozo miseli moto en tout cas naza ko pesa ba félicitations na commandant na biso Israël Kantou na musala malamu oyo ozali ko sala ndeko levi ndenge tolobi ruta mokali kende ko sala yango ekozala malamu mais na profiter lisusu na moni vidéo moko moto moko asali soki na ba ine lokola yebi ke défenseur pas ton tsuka azali moto a défendre ka ba valeur a défendre ka ba konzi na ndenge ya malamo asangani na bandeko moko na yebisaka l'autre fois na yaka koloba ke tango balobi pona makambo ya DG ya OCC ngana zalaka awa pona ko défendre ye koloba ke bandeko ya mitema mabe bazali na sima pona ko bundisa ka ye lokola bamona ki pato tsuka a telemela ki bango a dénoncer ki bango ba ye ko recruter pikime moko boye soit disant communicateur moko ya pikime pona ko ya ko pesa ba fausse information na pato tsuka solo la gana ye apesa kaye ba matière pour attaquer DG ya OCC en tout cas la émission de ko bima na nzela ya pato tsuka parce que pato tsuka dali défenseur oyo atambolaka loyauté moto asali musala malamu a soutenir kaye na yebi ba yo oza moto oyo ozalaka na deo tsuka ozalaka na deo bisubu oyebi yango tanga bana ko pesa ba téléphone pour pesa ka information ya le secrétaire général Augustin Kabuya tango naza koloba oyebi yango o baza ko benga soki Cisco ipanzu oza motali boso o bana ko pesa de yo bizibu be information pour abundisa secrétaire général Augustin Kabuya bima na nzela ya pato tsuka da communicateur d'investigation asala ka mosala na ye na kimenyoso merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette belle et grande émission par excellence Mbonda Ekolo. Là, je remercie le procureur Paulin Moudjene, en tout cas, un grand remerciement au Bana, Ongui, c'est pas notre activité, mais nous sommes là pour Ongui, de l'autre côté aussi, je remercie vraiment tendrement le grand chef coutumier Fiston et Babi Maïndombe. Pour que culture et Banamakasi. Voilà. Donc, c'est une mission. On a besoin de remercier par moi, Mboka Christian Mukaba. Je crois. Je vais vous dire tout le monde peut me dire que je remercie aussi mon Mboka Pacho Souka. La profiter à couper ça na pasteur na ngasode Landa bambote belé l'église résurrection. Non, na pas ça. Nazali ko encourager Fiston et Babi parce que aboko la rabane belé na mbongo na yemoko. Azo tangisa ba orphelin, azo soutenir ba maman veuve, le chef coutumier ya fondation Maindo Mebomu. Félicitations, continuez comme ça la musala, ils allaient pour l'intérêt à la communauté. Voilà, merci beaucoup la Igrid ma tête ingénieur Simbi, vraiment staff technique Mobimba Monda École, magazine d'actualité. Beaucoup de gens s'abonnent massivement à la chaîne YouTube de Monda École officielle P. Beaucoup de personnes toujours confiance dans l'activité de notre relation avec impact na idéologie. Bon, si on consomme quand Zembo de Pessimino Zembo, Alain de Wakakaka, le grand chef
les grands chefs, et ce que vous allez au Oyebi, en tout cas, naebi que bana télécom de Makosimeno, Azawana, Bouyambe na Motema Moko. On se retrouve prochainement édition de je vous aime beaucoup plus. Bye. Aimé Nouman, Motema, ya maman Adèle, tous les cas. Allez, dewa, kaka, mwana mama. Allez, dewa, kaka.